omona te. Lingaki yo mingi, Janina. D'abord, ça j'ai la calme. Ça va ndako beba bakiti za kusuki ta bakiti buka la. Mbota mingi na balandi FMTV. Bino moko boyebi masolo ngo se bandaki kwa. GDG nga na ebisa bino ngale descendant prophète Kimbangu na mabele na kati ya sa. Ma mère babengaki nga par rapport à situation lo ndeza boyeto. Chanta o nga na bengaka bouf. Monsieur le gouverneur Gentili Ngobila, félicitations nga yo tête à tête au solola par rapport à San. Ba mama balelaki na début kutu yo tina kwani. Yo yebika makambo ngo ndenge sala ko na vitesse TGV. Ye moko le descendants na mabele asia kitaki na mabele na cameraman na monene tora le grand cameraman muta kota la kunda lazar abisa ba image za la moko miko FMTV kiti na mabele na sa pote ba mama ya Zanu baloba par rapport ya Zanu ndenge zotonga vous comprenez idéologie ngo na la deux cartons mais le lot chantier dans un verre qui dit que ça musa kitoko toleka Maître Malou Abili, mwana ya Congo, président fondateur ya Fondation Malou. Je crois que Bolanda, les descendants des prophètes Kimbangu yemoko na kata Zandu, akiti micro FMTV. Merci mingi na maître Bili Malou wa Cléophas au sommet. Ngala benga ka force tranquille. Tango zo pesa loboko à gauche, droite et bagate. Mbote maman. Mbote papa. Comment on a? Comment on a maman Nicole? Maman Nicole micro FMTV akiti na descendant ya Kimbangu sa komia Zandu kotonde. Zandu ozela kaka basi sobongisa nzamba sunga pe basi sobongisa poto zo otika kuna na Zandu. Ba otongela bino. Ba otongela biso. Mais basilisa. Ya solo. Ya solo. Sengoni ozala na motema. Esengona ngeze na zo sambela ka nzambe pe na Zandu ngwesila. Poto zo ngoteka nito za bonde to teka bula tuka poto zo sepela te. Poto za ka kuna na kati ya ba mesa na biso to za ki liboso nde bongo to ko sepela ba makasi. Oyinaka ina debi ki asala mbeba bobokele maputa boyembeli longwa sikola ndenge zo asala bino siko makambo ngweza ndenge okolo ba ezaka mo mama bazaki na shop ba ba pasi ba biso ba kufi pona kaka nde ba bengana ba baza kuna mais siko desto message ya choix ezaka est-ce que biki pona ko biki sapota foko luka ko soigner ngo foko cha kisiko sokola ezaka bu siko bo momo nani siko azana faute côté eloko lo message azana des cartons mais ozozo jaune par rapport à musala na bino bosalaki ndemola la pesa jaune maman zui jaune par rapport ndenge ba betelaki Gentili Ngobila babwakeli ye maputa balobelaki ye mais jaune on ozo méritango lilo basuka na mono lo bakaka nzamba pambola kaka sunga kaka zanga wesila asunga kaka nzamba zanga wesila po biso ko to etenga ba mesa lilo basuka kaka ngwana pa est-ce que ko sengela nga pardon te pas ya gouf Gentili Ngobila par rapport na ndenge boyembela kaka alongo ko sala nga pe ka bien papa merci beaucoup Janta Olandi Mbotema. Bonjour papa. Comment on a? Marit. Maman Rit to kitisi micro ya FMTV awa na Zandu wa munene. Esengoni neza na ndenge bazotongela bino Zandu. Bon tozana esengo parce que tala kaka. Zandu ezalaki bien te lelo papa Gentili aye po abongisa. Po atonga ya bien yango tozana esengo. Zanese. Oui, tozana esengo parce que biso mo to mona ki aotonga penza. Ah mais boyina qui est na debit boyina qui est bobwakele maputa ke André Kimbuta lekio ese ne yo ebika par rapport ne boanda koloba siko na ndenga zotonga siko maloba ni okwa oloba elo na loba soki to yinaki e soki to bwaka ki so ba finga ki baloba ki parce que bon to yebaki te ke oyo rosala lelo ezala bien pona biso lobi na biso yango moni Clément pe azwaki biso priske ezalaki eloko moko boye taka deja tovanda tomesana esika na biso ayekamba mobolongwa osala boye bon tout à fait to finga kaka tosala oyo tokosala parce que toyebaki te ke lelo tolobi aosala bongo mpona nini aosala bongo mpo ke lobi na biso tozala na mwa esika ya malamu atonga Zandu ya bien
yango wana mpe toyebaki na biso te omoto nofinga leka soki ke zandu wana eza yo nanga nde fale tobatela yango tobongisa yango par rapport ya propriété bozoloba ndenge nini bongo normalement bon toloba nini ye azotonga aotonga tokota totala nini tosike bokobongisa yango bokosoigne yango tokobongisa tokosoigne parce que eza déjà propre fule kozala te ke ozwi oteki ozwi obwaki etu bon likambo bafulu biso tokoloba te parce que biso nde toza boye mwa matite kotikala ezodépendre sikoyo na bato ya célébrité bato ya célébrité nde fo basala misala na bango mpo zando soki mpo ezala bopeto ezala propre ezosenga célébrité azala bato ya célébrité bazala mpona kolanda lolenge nini bakoki kosala mpo te zando ezala propre bongo maloba nini okoka kosenga siko epai ya gouve Gentini Ngobila Mbaka mpona na seki malgré tout bofingaki bon malgré tout ngana ochele maputa biso longwa en tout cas tozalaki na kanda mpo moto akosepela te ke place azoteka bayekamba molo elongwa ozobengana bato opesi bato besika oyo bakoki kozala momentalement te tokosepela te tokosilika kaka mais na ntango azobongisa déjà tomoni ke misala ezosalama azotonga bon tosala nini ntango reconnaître mabe nyonso eloko nini basengaka siko alimbisaka bamama alimbisa biso bamama alimbisa bato ya zando nyonso biso tozomona misala loko ezosalama tomoni ke azotonga yango wana alimbisa biso po te ntango tokota mpe tokota malamu sikoyo naa na de carton na mbeba oyo bino bosali naa na carton jaune na rouge napesa carton nini mpo na bino kasi ya barbitre te napesa carton nini ozwa jaune napesa jaune jamais na soir ato boyo sozwi Mbote mon frère. Comment on a chongo? Ndeko chongo. Mais to kutso na zando awa tozomona bazotonga zandu esengoni no zando na kati ya motema. Bon, esengo ezali na motema parce que ne ba proposer biso ba boma ba buka zandu ba tonga pe to moni bazotonga mais biso ne to vandi boto la nora malin mais to mona na construction salama pe to na sima ya cordon. Tozala na cordon a totala musale ke na bien atuka to féliciter mais tozala kozela nde musale ke po tozomona ezemona na misu ne construction salama na yango tosengi na monsieur le gouverneur na monsieur le cordon Emani bayebaka otambusa musala mpo tozonga na kati eza mboka na biso na bango bapesa ida dele ke bisila ezosila déjà bon bapesa biso dele mais tozomona calamité travaux esalama mais tosela na to na presse te mpo tozwa eloko malamu ke tozala na mbangu tokoperde eloko na biso bijou na biso moko mais bolobelaki mabe na début inaki Gentini mpo oyembelaka ya bon bato balobaki bazalaki na conscience te na moment oyo sikoyo bamoni makambo echange nde sikoyo bazocomprendre ke oyo biso tolobaki mpo biso mpe tolobaki ke batiala otole parce que tolingi mosala pene esalama so tuni cordon Emani akoyebi biso ke bachange yango baka na sandu wana ba 2 personnes toacceptaki makambo toavansaki wa liboso mais c'est le gouverneur sera omona biso omona film mosusu epai ya cordon Emani omona biso toresiste bachange yango baloba mpona mambo mosala zandu en tout cas topesi elongonia na ye mais biso toza bato ba très bien carton jaune et rouge te biso toza bato ba très bien mpo tozalaki na part na ye alors tombolaki misala na soni oyo tozalaki nango esili so alinga mona biso mpo tuna mais c'est le cordon Emani ozozwila bandeko no jaune donc opesa bango jaune Fondation Maloua Fondation ezali Fondation Maloua mbote mama mbote papa komona ni kombolanga mamemili mamemili tokitisi micro ya FMTV awa na zandu par rapport bolelaki trop zandu nango évolution koma ezotongamaka même zando ezotongama malema semi mpe ekotaka me mwana bimaka mbala moko te malema tozozela kaka basila biso zando esengo nini oza nango na motema nani esengo so zando ebongi mpona bote ya mboka bino bokoluka bokoentretenir yango très bien na propriété tokotya yango propriété mpo bakonzi so babi totya propriété bato babebisa biso eza bakonzi ndenge nini bango baya kobebisaka
est-ce que c'est là non maman nangemile est-ce que mokonzi mutateka wana to mama emili mutazoteka biso toteka wana mais so bakonzi bakoma pesa biso logique alikambo fo bosa tokolanda so bango babebi so mona wenze kobeba donc na bote ya mboka tokobongisa ngo mboka na biso za kitoko wa mboka baninga oyinaka gentini na début hein bon ezalaki libandeli toyebaki te eloko ya bote okota na mboka bo oyembeli banzembo kimbutu aleki yo longwa et tout ezala nango abongo kibokonzi eza pasi soki olandi wana okosala te fo ozala kaka bien mpo tondima yo siko liloba nini okokai koloba par rapport ya mosala gentini ngobela azosala bon gentini ngobela merci na mosala na yo ozala kaka makasi kolanda balobaki te eza mosala ezala kaka bongo mokonzi balobaka na ye kaka mokonzi bafingaka ye soki obongisi biso tokosepela na yo kaka sikoyo esilika wana mais eyani eloko moko nila rappele ntango osali mabe oreconnaître basenga nani tosengaka bolimbisi alimbisa biso alimbisa banani alimbisa biso bamama zandu mpo toyebaki te bote ya zandu ekozala boye loko asali biso eloko ya kitoko boye nzambe azoka lokumu on a petit pour nous écouter nos olia merci beaucoup 12 heures ba maman zandu baliaka trop ya makasi ndako pwani bokenda osilikela bana botikanga na lembi boye ezaka nini tana mosaka osala na zando kokata makoso mipanzi kolobaloba yango nde elembisa biso na bandako zando yango na nsima mokongo na biso baotongela bino sentiment nini boza nango bato wana esengo makasi mpo zando ndenge mokili atongi zando toza na esengo makasi mpo tozalaki na kondima teke zando etongama me lelo tomoni baimmeuble etelemi na kati ya zando bato baosala siko towana esengo makasi nde zando na biso etongami yango bila awumela ne kaka na bino boyebisaka eke longwa okoki makambo te elisusu awa olobi ke no awumela toyebaka te yango nde tolobaka boko me alimbisa biso kaka na maloba wana alimbisa biso siko kuna alobela ye siko ke papa ngobila alimbisa biso papa ngobila limbisa biso na maloba nyonso tobimisaka ya mabe papa biso limbisa biso ya toyebaka te ke zando lele okoma na niveau oyo toyebaka te papa limbisa biso kaka bano mbote mama mbote papa comment on a kombo nanga bombole adam bombole siko ya mwasi ezaka kombo ya mwasi eza Jeannette ok tokuti wana zando esengo nini oza nango oyo yo kokai koloba par rapport a zando bazotongela bino naza na esengo mpo namoni ke mosala ezosalama zando bazotonga ngo mpo bazwa biso toza esika moko ya koteka ya malamu yango nde tozosepela tomoni mpe nde ezokende mbangu ke tokota na bisika yango oyo bazotongela biso eske lolenge bozokende kokota kuna parce que na bokoti te bozokende koprepare kokota kuna bokosoigne yango jalousement bokobongisa yango makasi mpo nini te okoma te ke lobi bokoma okondane esuka bakonzi wana ke boya kozilongola basalite na bino salite ndenge eza boye bango bakoluka bato oyo bakosala mosala wana mpo balongolaka mpo eza tofutelaka yango ya mbongo fo eske ezala propre eske ekozala salite te fo ezala propre mpo soki tozoteka tozala mpe bien boyembelaka ete alongwa akende asala loyembo nyonso bino boyembelaki wana sikoyo na lolenge bomoni yango maloba nini abenganaka mpe bino sikoyo na ndenge boreconnaitre yango okoka koloba nini epa na ye moto asali mabe ntango asali mabe areconnaitre asengani papa aza moto moto nyonso azala mabe na ye mpe soki asengi mpe asali lelo mwa malamu mpe bato balimbisaka mpo na minute mpo tomoni kelo mwa malamu esalami koto oyo yango tolimbisi ye oza reconnaissante ke bolimbisi ye tolimbisi na malamu ya mosala oyo azosala biso oyo azotonga biso bamarché kuna mpo tokota baoyo bazolanda yo na ndako okoka kolobela bango nini par rapport ya zando baotonga oyo bazondima te bao baolandanga na ndako baza na kondima ke zando mosala esalama mpe tokokota mais toza na raba nini toza na motema moto toza na motema kokita mpo eza eloko na biso moko eza eloko ya bana Kongo
Mbote maman. Mbote papa. Comment nani? Comment la Willy? Ah, maman Willy to kucho na zando awa. Lilobano ezanini na musala oyo ezo salema. O zando ezo tonga. En tout cas, naza ko sepela po abome to kufa ki penze belé ko zando na biso. Mais to kontima fa to zala motema pio to yebake ezalaki makamba malamu ezo na sima. Mais to zaki motema moto en tout cas to kufa ki to perdre belé. Siko to sepeli to moni zando ba sala light en tout cas to sepela makasi. Zando na biso zaki toko kala te to zokota to zo sepela atwande ba sala lango ba mema okara bongo to ebike ko za lokwa neti zando akala te zaki salite ezazando mo boye ya sika le to sepela ba on peut ba sala ba luka batu mo boye ba sala ka foksi to pesa mbongo stabilité to pesa ka to ebike ende to pesa batu pe ba bongisa bazali. En tout cas, ça s'appelle Makasi. Negozo sepela wana c'est bien bon. Mais na tangu passe ezalaki na katsa mutema c'est que bobimisa yi maloba moko bopona ye. Tango reconnaître mabe na siko bato lobagani tan ningo reconnaître mabe. En tout cas, alimbisa biso pe alimbisa biso yepe biso pe to limbisi ye. Po to nzima kite ko sala maboto kasende ke bateki biso zandu na biso mais na nde to moni ke musale zo sala ma alimbisa biso to za bana ya za papa alimbisa biso to na sengo makasi mais jour to kokota nde ya onda o mona ke sengo na biso to yamba e pa maboko poelele. Je crois que ba mama baolela gouv Gentilingo bilambaka ngala la personne carton te o mérité carton vert ngolo bagebolamu ba mama balobi limbisa bango na baoyo bango balobaki bayembelaki yo longwa kende oza mabe basangika pardon en tant que mukonzi zalaka mutea monene merci tora toleka mbote mama Mbote. tokutio na zando ozosala mbisi zandu ça va? Ça va papa. Basango nini awa bazotongela bino liloba nini ekozala epai ya gouv monsieur gouverneur Gentilingo Bila. To sepeli malamu ndenge atongela biso zandu tokota tomoni odeya kitoko na etage tondimaki te mais tondimi sikoyo tosepeli nde tomoni. Epo ozalaki Saint Thomas? Tozalaki Saint Thomas mpo nde tosufraki kokima bambango tondimaki te esalama mais tomoni esalami topie elongoni. Oyembelaki ye alongwa? Ntango tozala kokoa mwana na mama na zemi ntango olela mpasi ya kobota bandaka koloba na babota lisu te mwana wana nyokolinga ntango mwana kobima asepela babosala bapasi wana nyonso eza mabe te. Ndenge oreconnaître maloba nini na moto ya reconnaître mabe na yasengaka nini? Kolimbisi kapa kolimbisa alimbisa biso kaka mpo toloba ye tolela ye toya bamama alimbisala maloba me tosepeli kaka nde asala biso zala. Merci beaucoup. Mbote mama. Mbote papa. Mama na moni ba mama zandu bazala munoko trop. Te toza munoko te toza respect. Ya solo. Oui. Zandu ngo ba otonga siko sengo ni ozala ngo. Toza na esengo so tomoni esili. Tokoti na kati tozongeli koteka nde toza koteka nde toza na esengo. Yo Saint Thomas. Non. Ko simba pota Yesu. To simba nanu po bo to mona te ba toure batol. To mona ndeni. Kame bazoto. Il me ba te ba sala ba musala. Ondimi ke bazoto. Bazoto. Esuka suka yo sila ka. To kota so to koti to ndimi to vandi na bakitso batongeli biso to bike oui. Félicitations Ngobila. Te moi musala no sai ma maintenant to moni te na to sisi te sko to kumse na nde. Boyo yo pona yo kumse na. Akumse na ifona simba. Muntu asimba kele mana Yesu tanga moni babi Yesu asekwi. Muntu ana antimaki te. Tiake na lilita moni ke bilambe etikali nde to ntimiti. Photo mona to ka musala yesala. Photo kota. Photo confirmé. Ce qu'on a n'est pas ça là, on souka souka kaka bokota, mais propriété bino moko en tant que bateki ba carton na bino. Est-ce que boko bongiso boko soigner ngo? Te propriétairement ba carton. Et ça la mbisi. Mbisi était comme jamais pour les frais était comme la carte carton. Ba ota bato ba sala misala bata salibité ba saliba na kolongola ba salité na bango na ke ba bwaki. To linga te zambe sala ndenge ezalaki. Soki elingi pe sala, soki ezozala soin. Ba phase numéro 1 ba longwe après na simalango batike biso bata salibité ba kongola biso mbongo chaque jour awa to sala ma pe na kati lo basuka kasi donc to sepela songo bila sala biso musala malamu to bete maboko ti yo Saint Thomas bebaki ebongisi yango to bete na maboko te papa sala biso musala ya malamu po bakila o bakendeki bazonga to zongela musala biso ndenge ezalaka na ndangaka
Mbote papa. Comment on a? Comment nango Augustine Fama. Augustine? Fama. Ah, Fama. Toza na sandu to okuta yo basangoni. Papa tozaka na sango ezaka ndenge ozomona biso. Ndenge ozomona biso toza na biso bia ata koteke ezate me na ngolo ya Nzambe toza na biso. Basango oyokaki déjà baotongela bino. Papa tozomona bazotonga me toyebi nanu te po eza nanu ya kotongama. Oyebi nanu te. Siko ndenge eza boye do yo za Saint Thomas. Biso toza ba Saint Thomas tonyokwami mingi pe na koteka kolesa bana eza pasi. Soki biso tokoti na kati okuti biso ndenge biso totandi. Toko confirmer que tokoti déjà wana nde biso tokondima. Mais na minute oyo toza na balabala tozomona pasi. Moye tolwa me tokota nanu toko confirmer soki tokoti. Mais ezo tongama mais misala ezo salema. Musala ezo salema butu moi. Mais quand on reconnaître musala ezo salema butu moi ça veut dire que kosila. Ekosila nango mais lokola nde tozoka biso soki tokomi nde tozoteka boye po toza bato ya kala. Soki tokoti tozoteka na kati nde tokokonfirme ke biso mpe ndenge alobaki ke tokokota tokoti. Yo oza wana fo oye baka kosimbaka pota. Toma papa Toma aza na tie musapi soki kaka natandi nde natandi boye nde tokondima. Liloba suka kasi. Liloba suka ka totala nanu atonga na ye soki tatongi tokoba tokokumisa Nzambe. Oyo azopesa ye makasi atonga merci. Tora batabo bazanga te bazalaka ebele. Toleka. Maluwa teleje ngumengare chilobwe ile mwaji chiwampa chinyi mudumanyama tatwe ile mwaji. Mama. Bote papa. Comment on a? Comment on a Mantimba? Mantimba lipasa. Oui. To kitisi micro FM TV a on azandu basangwa zanu ezalo lenge kani. Basangwa zanu eza bien, basangwa zanu papa eza bien. Babe na soki ozandu baotonga te meto mundi pa yake zandu baotonga. Batongi penza babiso babaka so novembre tokota toasike tokota novembre na zandu. On serait certain que zandu bokota en novembre. Babi tokota na novembre be décembre toasike tokota. Mais boyembela raet alongwa sali mabe boyembela banzembo bazaka banzembo nyoso botandele kutuma puta na ndenge moko mabe na ndenge bo reconnaître mabe wana siko mutu tango asali mabe a reconnaître sengani to senga bolimbisi siko tala siko kuna loba siko epana to senga ka bolimbisi te bolimbisi epana epa ya ngobila ya solo wana po to finga ka epenza o reconnaître vraiment ino bo ape mabe to mabe te po to ndimete ke ya ko raza ndo ya solo mais to moni ka tongi même to finga ke moko nze ba finga ke ka ya solo muso to seka bolimbisi po to ka ya batongi penza ba otonga to okota ko jubo okota bino moko ba mama bo yembele ndeni to yembele ba to tade ba puta to memela mukon ya solo mama zandu ba mama zandu to kenda sa dezebele ndo basuka kasi alilo basuka to sepele vraiment papa ngobila to moni pena ke zandu otongeli biso yango même si to finga kimbo limbisa kaka limbisa biso kaka est-ce que boko garder tanango wana obino bozo côté la propriété boko bongisango ya to kobongisa biso to kosene batela biso nde ba soda wana na banti gang po ba bando kolandela biso po biso to kobongisa me ba tunde ba to batela so pona ba salabilité wana o ba kozwa ba mbongo na biso pona kobongisela biso batya ba propre wana basala musala bazozwa ba mbongo na biso salabilité bazolongola pe basalité ba okendo kobwaka oyo esa ke zo ba fazer ba dépôt ba nini ba kuzu ezala lisusu te po ba kuzu pe ezala koto ezala ki ko ba kuzu ba dépôt ba bilonga mike wana do esala ki bongo ba mama ba yaka zanu bakoti ba kuzu bakoti ko me ba bike nde batongi so bateli biso nyoso na kati ba bara VIP ba nyoso ezali tumoni ke wana vraiment ezala pena malamu nyoso batela na kati nyoso batela na kati kana kangaka munoko na bana nga kimia merci beaucoup mama. Akamba kwetu nakatende watumbile mwenu wabaluvile mujijiyo ushimbayi nikananga majagai majachisa wangu uchigaba majagaye majachisa wangu Je crois que bozolanda lolenge kani population bazo ba mama zandu bazo senga gouv basengi ke pana yo ke meka impetangu masolongo ezo fungwama opesa batu oyo baza na mitu ba responsable ya kozwa soin nango ba garder kaka propriété nango wana soki ya ko taxer parce que vous allez bien bango basengi pa na yo batabo peto bazala balandela kango ba toilette ezala payable bafutaka basenga bolimbisia ba reconnaître mabe na bango babi papa limbisa bango babi so limbisi bango te ana mutu so aussi limbisa bango te
nayebi te na motema ozala ngo yo oyokaka bango mbote mama mbote papa komo nani mama Antongi na mawu mama Anto oui esengo ezali ozotongela bino zala bon esengo eza nango parce que tomoni na miso tondimaki te mais sikoyo tomoni tosepeli quand même nde tomoni yango malgré ne ebandeli ezalaki mpasi tala kaka esika ozwaka mwa kwanga bapanzi babengani en tout cas bafoye eninganaki epesaki mpasi oyo ya koloba mpe elobamaki mais tozalaki mpe kaka na motema kokita tondimisamaki mpe kaka nde baolobake bakobongisa chef de l'état azoloba gouverneur azoloba bakobongisa malgré tobanda ondima te mais sikoyo tomoni na misu totonisa mpena na esengo esengo na biso ezala soki esili mpenza bien tose retrouve lisusu ko na baplace na biso tovandi su na kimia mpo eza mboka na biso ntango basali boye eza esengo na biso eza fierté na biso alors losako monsieur le gouverneur nzambe apambola yo parce que tolobaki ya kofinga bafingaki ya koloba bo balobaki mais na minute oyo bamoni na miso misala nde ezomonana nzambe apambola ye lolenge boreconnaître ke bobimisaki bamaloba mabe mutu ntango areconnaître asala nini bon aza papa mutu ntango asali mabe areconnaître ntango mwana amoni ke papa abeti eza mpe na bana mosusu oyo bareagisaka balobi mpe mabe me suka nango osenga bolimbisi parce que baza bapapa bazogouverne biso nyonso wana ezalaki mpo na bien na biso moye aloba verité ezalaki te ezalaki mpo na bien na biso lelo tomoni verité yango ke tata azotonga biso esika alimbisa biso toza bana alimbisa biso aza papa na biso esengo na biso eza mpo tomoni mosala nde ezomonana vraiment nzambe apambola ye abakisele mpe mikolo esila mpena lisu ya kitoko lisusu soki tokoti tokobetele su maboko makasi koleka en tout cas bakontinue kaka boye ezala bien mpo na mboka na biso. Les leaders incontournables de Louisa, Maître Cléophas Maloua Dili. Fondation Maloua, Okubo wa Mokindi, Isungi ya Bana Kongo, Baba mwenye anajua Kabula. Fondation Maloua. FM TV toujours na terrain na Zando. Tokutana mama moko abengi biso abibana nanga boya. Tangu bad na tuni kombo ya mama ebisinga kombo Sweden. Mesalinga sengo. Naza aza mupanzi nanga mbote mama. Bonjour. Comment on a? Comment on a maman Marie Sweden na marché sacré. Ba mère bakenda sama. Na ndenga mukete. Biso de tolendi ti lelo. Tozozela kaka entrer na biso na kata sana. Olobaka mabebti. Biso totikala oloba mabete. Biso totikala oloba mabete tozaki na kondima kezandi kosalama. O bazaki kochacha banini wana bandaki ya idéologie bien te. Siko zandi yango ebandi osalama bando beta ngo ba da comme ça poto kota mbala moko. Mekeba po tozokamwa mingi ba étranger bazokende kosomba ba mesa na kuku. Ko bitumba moko ko bimana zando. Bitumba te mama nanga. Priorité na ba congolais. Poto sito le que les petits commerces congolais. Zando ezali pona ba congolais. Boye ebi kaza étranger. Azoke de somba place azosa ne erreur. Erote aussi mbate. Poto moyena lo bebele ezate. Tozela ka jour rouge. Liloba suka kasi par rapport à Zando bazotonga. Conseil ne ko pesa ba mama o ba ko kota na Zando. Est-ce boko garder beauté wana de génération en génération. Oh, beauté wana to ko garder na ndenge to ngaye kututo na ko to yamba ya koyamba. Po eza mbala liboso na Afrique centrale. Marché modèle on est ça là. 80 000 places. Ah, 80 000 places. Il y a ba table, ba magasin 300, ce qui combien? Ah, mais tout ça on bonga déjà. Tout ça on bonga ponga kutunde na zala na kozwa ne magasin. Na kozwa magasin, na kozwa pena ba mesa. Mwana yo moko, mwana mboka. Mwana mboka. Kuangaje pe bana mboka. Oh, ngai no bana zala tata moni mo kilo mobimba. Ezanga. Ko banda koto nyonso ezanga. Na kokota na bato na nga mulongo tokemba moko ti kozwa ba mesa. Lobela siko gouv Chantiningo Bila par rapport ya oyo zolo bawana que no première maison na bana mboka. Ah, vieux gentil. Na ndenga na yebeli yo, na ndenge na yebeli yo. Ah. Mais
biso bana mboka nde tokokota liboso na kati ya zandu wana biso nde bakolo zandu talaka baajonga na zali na nuni nde na kati ya zandu oyebi masolo non nayebi masolo nyonso idéologie ndenge ezali tokokota na pete na ndenge vie gentil alobi tokokota mare asalinga bachair de poule bazizaziza baindusa moni bamare oyo toujours na kati ya kini vie zakari oyo oyebi kaka brasar toozela toleka mais yozo oyebisanga déjà que non basi basomi de Jessica mais ke mpe koadresse lobela ye na maloba par rapport eloko oyo utsholo papa balobi bongo basomba esika tozoyoka eza bongo ampisi bazoloba neti babiso bapatate ebunga bafishi bapesaka biso kala ebungabunga ote deja bato deja bisusu baza na baplace biso toza nango te mpo bafishi ebunga wana baoluka lokuta wana mpo basi bateki deja besika yango baoluka baplace wana bato alokuta bato akala deja basi bayebana yango tozosenga nao papa gentini obukaki esika olobi mpo tokota biso nyonso na kati mpo libanda eza mabe sikoyo tokomi lisusu kodiembika na kati place eza te tokobimaka libanda tokosuka ndenge ni papa talela biso nanu papa sunga biso na miso ya mawa sunga biso na miso ya mawa soki otiki biso papa bokonzi ezalaka na peuple biso ka bato tokovote yo papa na ngai obongiseli biso esika bongisela biso mpe makambo kuna tozwa baplace na biso na kimia tokosuka ndenge ni bakulu bakamba kwetune mwana mutegete utuwombangu mabantu bakola balokusha ondasomanuwa watu wabasanga bakole bakulu kujanga chile ondasomanuwe watu wabasanga bakole bakulu kujanga chile ondasomanuwa watu wabasanga bakole bakulu kujanga chile bakamba kwetune katende watumbile mwenu wabaluvile mujiji yoyo ushimbaini kananga makambo yango se silisi bino mo boyoki lolenge bamama zandu baexplike balobi basengi kaka na gouve gentili ngobila mbaka coup de chapeau mpe bolimbisi ebele mpo le jour yo obukaki yango bamama bayembelaki yo mabe nga na oloba yango na micro FM TV na tige bamama bayembelaki yo mabe me ntango bamoni misala ya zando bamama balobi ke umela na yo wana nde bamama balobi umela na yo limbisa mpe bango en tant que papa ya bana selo bango balobi limbisa papa azalaka motema monene misala emonani misala coup de chapeau nga na wapeso vere elingi oloba bolamu yo mérite yango par rapport ya misala na yo wana vere ya yo ça veut dire que coup de chapeau 10 sur 10 na mosala mais basengi lisu balobi boye ke bamesa baétranger bazosomba yango nayebi te bazosomba yango epa nani nayebi te epa ya nani bazosomba yango meka mpe kolandela nsi makambo yango bamama baleli balobi ke le jour bakokota na zandu bakotandelo maputa bakomatio na mokongo okokota lokola mwana na nzambe akota na yerusalema bayembelaka ye ozana bango nde balobi mbote mingi na bayo yanga premièrement naona chaka loboko na motema mobos bilima luwa Cléophas force tranquille très fort tango opesa loboko à droite gauche ayebaka te tango gauche azozwa mo epe droite ayeba ikeleve nalenga moko te na le grand caméraman mutakota na nkunda Lazare azwa ba image nakata Kongo zaka ye moko tora le grand caméraman mon petit de moi ye wana nde mbata mingi na baoyo yanga madame Claudine Walawala madame motema ya docteur Walawala Olivier na peso mbote bisiko za na pesi mbote mingi na Kofi Kitima Kambisi moninga ya Michel Chibichabu Chimbai yonde monsieur le directeur financier ya Sokimo coup de chapeau fidèle na ba parole na yo tango zolo ba maloba okokisaka yango mbote mingi na général John Chibangu balobi ke musala osala kitoko
donc mérité penda balongoni ya yo John Chibangu général ngala bengo général le plus propre d'Afrique yande yo mbata mingi na général Sébastien Eboua général Pasteur baze beleta la kati ya Kongo zaka moko motema ya mama Titi na pesi mbata mingi na bao yanga na famille nanga na bao pe balinga nga te na pesi minoka mbote Kolanda FM TV bon s'abonner match Cécile. Les leaders incontournables de Louisa, Maître Cléophas Maloua Billy. Fondation Maloua, Okubo wa Mokini, Misungi ya bana Kongo, Baba mwenye anajua Kabula, Fondation Maloua, Tena anajua kuikala na batu, Misungi ya bana Kongo, Beto sadisandi betu kwelandi mabongo, Fondation Maloua, Beto zitu soki tojina beto, Misungi ya bana, ambassadeur de la paix du Kasaï Centre. Ata lelo te. Ati loko ata le komo na te. Linga kiyo mingi, Janina. D'abord, on s'agit de la calame. Ça va, on a bakiti za kusuki bakiti buka la